que la norme est là. Il faut pas définir contour pour comme soi-disant pasteur, soi-disant archibishop de Boye d'Aboye. Il faut l'accepter. Et puis, différence nini est la grande église Boye na Boye. À part Badim est partout, il faut que ça va bon. Tout le monde va filmer sous tout le monde va la ticket, tout le monde va foutre camélier, tout, va confiner ma basi. Tout le monde a dit que c'est du charlatanisme. Ils ont le couta. Moto nyo surtout hivi on a nini baza kusala loi te c'est vrai la cécénante on a nini ba kusala loi te pour trop c'est trop yango na Congo ezozonga sima parce que bato na sika ya ko travailler à retrousser les manches ya ko toka et comme kaka que Dieu vous bénisse que nini que Dieu vous bénisse vous apprendre te nzamba zaka na Congo te nzamba pena na Ukraine azapena Canada apena Australie nzamba zaka na ba Congolais te. Vous comprenez. Et puis nous avons les pépites de Congo, cuivre, diamant, or, manganèse, coffee, coton, cobalt, coffee. Si vous voulez ça la solution pour la vie. Coffee et yayoté. Appelle ça Congo coffee. Si vous voulez ça la solution, nini. Pour exploiter, s'il vous plaît, vous voulez ajouter kakamoka. Otokuma yo kaka, ba mine, ba tekele ba libanais boy. Ba mine boy, ba chinois boy. Nze monanga ola sali ya IGF kalati bono betango dalingi bakambo tolingi mboka na biso te tolingi mboka na biso toza bato ya mitema mabe nini mutu moko akolinga ye moko azwa 400 millions de dollars je dis bien 400 millions pour na aye na faux de vie ya bakontra lokuta que pour asala bopito asala bekole banini il faut 400 millions avec ma relation, je dis tout le monde a été tout à la dernière, a fait un bon mot, apprécié. Après tout le monde a terrain bandal, tout le monde a été commis jardin zoologique. Banyuka, quand tout le monde a pédant tilo par Bimana. Notre nasi maman magambo, nous sommes très chers magambo donc c'est la maman dingue. Tout ça battu ma paix. Yo mo aussi 400 millions de dollars au lieu au comment. Parce que $70 par mois, je vais vivre à paix. Ils ont 400 millions au lieu où sont manini. Là, tu as boutique en bas, mon suspect. On a suspect. Pourquoi vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Boyoki Olomide Ndinga Lobi concernant l'église. Tango amoni problème ya Mukendi, Mukuna, Mbiye, Kalambayi, si un certain Kabeya, a lui fait Téléma, pour baluka la loi, pour ne pas pasteur. Bandeko, bamswa yoko asonite. Yo Olomide ozana cannabisote. Ozo ya kokota makawa église. Ma benyon se kosa la man église, batu bako reproche biso batu ya église. Évidemment, na justice pe. Mais nazane loko moko awa na kolakisa. Bongo to continue ko commenter yango. Toyoka ne loko yango kombo na yo bimaki. Toyoka na. Christian, comment il s'appelle? Christian Lusakwe, Liambongo, Sampé Ngombe, Yvon Ramazani, groupe Nabino Wanagnon, on n'a pas Kofi. Même les autres, on a Kofi aussi. On a Kofi, surtout. Oh, surtout. Bamoukuna, surtout aussi. Félix Tshisekedi paye aussi. Félix Tshisekedi a dit en bon à Kabila. Aussi, c'est quoi Nabi? Pour la mise au bâtiment de Kabila diable. Parce que, n'a pas d'autant. Mais il y a un lobby, il faut n'amboka Koboya. N'amboka Oyo, il faut Koboya Kokosa. Très bien. Kosa l'assemblant. Au nom de Nazanetre. L'opposition, on a Félix Tshisekedi en opposition. Non, Félix Tshisekedi est opposant. Son père était opposant. Mais baza kokutana kutana te. Caméra za kokutana kutana te.
Bandeko, na bandi donneur de leçons. Donneur de leçons. Oyo ba bengi na kombo ya Koffi Olomide. Archive nangeza makasi ya. Bomonde na bimisi ye. Parmi bateau bakina ozwambongo pa Kabila. Balobi ye surtout. Tango alobi makambo basala na Nzambe, nayoki akoti na baminere ya. Banso bazoyi baba 400,000, banso bazoyi baboye. Mais parmi bamiyibi wana, ye bapesaka ye pe mbongo. Mukuna pe bapesaka ye mbongo. Alors, to continuer. Dans une vidéo moko mais na boy ko tiamo. Koffi ayaki awa na poto na France. Ko samba. Alingay kolela tomoni abane ko kimati pa Kagame na Rwanda. Pona ko luka ba appui. C'était pourquoi? Ezalaki pona nini? Lelo yo Olomide ali ko sala ke aza modèle. Ayaki awa na France ko samba pona nini? Alinga kozwa 15 ans de prison. Awa, pourquoi? Moussa na ye ko baby sakabasi abatu. Ko baby sakaba danser, ko sala bango oya lingi, apesa bango rien. Eza Koffi te mutako loba, mutu mutako loba me Koffi te. Parce que bino obozo okanga. Bobi ke Koffi ayaka awa na France ko samba. Pona makababasi. Non seulement makababasi o le kana kisasa na okase na ye bino boyebi. Alors, alobi à cause ya l'église mboka eza kozonga sima. Bandeko banda tozwa indépendance. Ata pasteur moko te azala ministre. Ata pasteur moko te bazala ba ministre. Azala ministre. Tangu bakanga ba miyibi po bakini ko samba na prison so bakende wapi. Bakanga pasteur te. Oh, muyibi na gouvernement, il faut que nous prison, il faut que nous boye, bakanga ka pasteur te. Po na gouvernement azalakate. Pasteur azoka portefeuille moko te na gouvernement. Rien. Donc tous les voleurs sont des politiciens. Ba voleurs nyonso eza politiciens. Mais pourquoi on le bâtit que ba muto ba mboka, on le bâtit ba pasteur? C'est vrai que les satanistes, ils sont pasteur. C'est vrai que les satanistes, ils sont pasteur. Parce que c'est un côté. Mais, na moni, au moins, il y a des bimisio qui mendicité. En plus, Olomide, au tout à tolo, Oloba yoza beaucoup mieux que biso na kini. Tomona ata orphelinat moko yo salate. Kende okomona baluba bangala Congo banani bazanga bandaku na Kinshasa baza kolala na l'église pa ba pasteur. Mais pourquoi bolo babola ma pasteur te? Pourquoi bolo babola ma pasteur te? Kende na Kinshasa ono kuta bikolo wana nyonso bazanga ba place kolala bazolala ka na l'église pa ba pasteur mto baza kolesa bango. Ozolo balika mbongo ministère ezanga mbongo. Il y a un ministère. Église, ils ont un bon église. Olomide, oyebi Bible, okota ma Bible. Olomide, oyebi Bible, okota ma Bible. Église est un mbongo. Pour la mission chrétien. Église est un mbongo. Quand on a un verset biblique. Et en plus, yo Olomide, on a une communion dans Zambété. Il fallait dans la Bible dans Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 15, Deutéronome 30, 19. Yo, ozana kamosu. Na kamo kabino ba sataniste. Pourquoi boyo wakoto na cannabis?
Biso toyaka na kanabino jamais. Bino boka na kanabino pourquoi? Oyo amemaki Jean-François Ifonge na nzela ya Kindoki. Eza yote olobide. Oyo omemaki Jean-François Ifonge akoma sataniste. Eza yote na kozongi na moi après. C'est tout à fait normal. Olobaki na RDC. Okomai bakamosusu na RDC mosala nzamba zate. Mais c'est normal. Tango yozo mona mukuna. Bozakane na barenyo na butu. Tango zomo na Jean-François Ifonge, bozakani na barenyo na butu. Yo mto bebisa yi. Tango zomo na nani oyo Deilesi. Bozakani na barenyo na butu. Tango zomo na Mukendi, bozakani na barenyo na butu. Tango zomo na Pasteur Jonas, bozakani kuna na barenyo. Tango zomo na sataniste nani, Gege, Mbiye, bozakani kuna na barenyo. Tango zomo na Kalambai, bozakani kuna na barenyo na butu. Mais c'est normal, on ne peut pas passer dans sa bazate. C'est normal. Bisonde pour photo expliquer basal lanzambe. Et ça basal lanzambe basal sataniste, na basal lanzambe ya ka o ya nzambe. Alors mais vous confondez les choses. Bas sataniste, bozo benga bongo ba pasteur. Pourquoi? Bo benga basal lanzambe. Bas scandale otozo yo kalelo yo. Bango nyonso ba sataniste ko kina Mukendi oyo les grands violeurs avec armes. Mukuna, c'est sataniste. Walesa. Basa nzambete. Mais bango nyonso bana zotanga basa ata moko za nzambete. Alors il faut olo bakana bango otanga bakombo ya bakamara na yo o basale ba dégâts na l'église. Ozobo ya kotanga bango. Mukendi Moïse Mbiye Mukuna Kalambai basa belé. Ngatanga bakombo, yozo banga kotanga bakombo. Dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Royaume de Dieu est celui du diable. Dans le royaume de Dieu, il y a l'amour. Par contre, chez vous, il y a la haine. Saint-Esprit est athée. Et kuna pa biso amour na Saint-Esprit. Ngai bana la botama. Je dis bien bana la botama. Moi si mon côté à mon anga na butu et pas naïe. Bana botama. Mosali anzame mon côté ya solo, prophétesse mon côté ya solo à sala témoignage pour nanga. Yamabe. Mosali anzame mon côté ya mboka mopaya. Ndeto zoyo ka basala anzame ba paya, ba sala ba remarque. Il y a Ifonge, il y a Marcelo, Denis et tout ça. Et pas n'a rien aux Zalaté parce qu'il n'a pas boy. Basalenga de Kita après 2018, je précise, hein? Après 2018, parce que j'ai traité Chilobo de traître. C'est clair. Et avant de ridiculiser, avant de loba pananga, j'ai prévu tout le monde au Balandanga. Bon, ça après, balingi basala ngaba émission ko babé. Basala ke loko mobo comme quand on a zoko to hotel na mwasi, tant ba yeko yebisa ngaba bomion. Après baki ko pesa batu bambongo. Soko tali ba vidéo yana nyonso eza après 2018. Voilà. Parce que je parlais mal na traître ya Chilombo, na loba ipo ba luba, ba sécurité ali, basali. En dehors de cela, mutu moko te akoya kosala témoignage mabe pona ngai ya zate. Mutu moko te akoya koloba ko de toute façon soki mutu alingo sala ngaba kama mabe asala na osepela. Parce que tant basala ki liboso na zalaki na 8000 abonnés. Alors tant basali yango bato amokili bakoti na ba mateya nanga. Tant bakoti na ba mateya ba moni na komi na 11000 vies. Ba mona babi effectivement oza musala nzambe yango bazo bundisa ye. Ngai so ngo ye banga kota na mateya nanga. Okende pa msute kota na mateya nanga okokanga monoko okuma okufanda kimio lobi ya di sérieux. Batu nyonso yo oyo abiso ba problème wana ata moko aza musala nzambe zate.
Bato nyonso ko bamukuna bamukendi bawalesa bambiye bakalamba tout ça musali na nzambe azate na bango nyonso wana bino mutu ozomona bango basali na nzambe parce que boyebi te bino so monika mutu na bible olobe benga ta frère te mbala moko pasteur. Quelle ignorance na RDC, ignorance ya ndenge nini tango na RDC batozo benga mutu de foni musala na nzambe il a dit que vous êtes foutus. Et non, il a dit que vous êtes foutus. Et ça, bato soko tali obino ozane musala nzambe te. Mais Congolais zo benga musala nzambe. Tolanda na banzi olomide yote mutokolo ba makamwa nzambe. Makamwa nzambe za yote, yo na kaya nzambe te. Nzambe ayebi yote. Quelle que soit ta repentance. Au moins dans l'olate. C'est clair, hein? Quelle que soit ta repentance au commun dans l'olate. Même si déjà avant. Verset biblique oyo ke no zwanga na yebion. Batu na yo verset biblique bako ke no zwanga na yebion. Quelle que soit repentance na yo au moins dans l'olate na ifonge. C'est clair, na zo bombe le côté. Ngai nasalaka complaisance te na iloba na nzambe. Soko lingi na prouver na ko prouver na verset biblique na ko prouver attaque ba chrétien au moins lo te. La miséricorde de Dieu n'exclut pas la punition. On se repentir, mais les conséquences. Tu te repens, mais les conséquences. Je ne tiens pas les coupables pour innocents. Okene ko sacrifier mwana bato muke a saluer le côté. Okene ko boma mutu pour ba succès na yo, mutu na saluer le côté. Après le je vais me repentir. Mais oui, on repentir ba ko pardonner yo. Et ça n'est to yibimbongo, okena justice française awa, on dit effectivement na yibaki. Oui, merci beaucoup, mais prison. C'est comme ça aussi avec le royaume de Dieu. Kosakanate. On dit que na yibaki mbongo. Oui, d'accord, mais Koyiba et c'est interdit. Prison. C'est comme ça aussi avec le royaume de Dieu. Ole batu. Après, on lobby, on gagne na kuma msala nzambe. De toutes les façons. Boyo kama bien. Na tek ba disciple ngai dimanche. Jésus-Christ n'a pas recruté les femmes, les chantres, les sorciers, les satanistes, les féticheurs, charlatans et marabouts. Ba recruter qui ba tonate. Avant oteya, faut en recruter. A recruter ba moté. Bongo bozo ko teya, ma teya ateki bana. Et mawa mingi po Congolais aibi lilobate. Yamba osakana bango. Congolais aibi lilobate. Congolais okumisa même farceur. Mutu moko uti kolia batu aya kosiye ya lobi teya za musala nzambe. Na ulakso ba camarade na yo. Na ulakso pe oyo memanya kindoki ninga teyaka. Mawa. Omoni nazo misoso oyo ha o balobi na yo ke yo pozala ki ha bona longo na o. Christian, comment il s'appelle? Christian Lusakweno, Ali Ambongo, Sampe Ngombe, Yvon Ramazani, groupe Nabino Wana Nyoso, na Kofi. Même les autres, na Kofi aussi. Na Kofi pe. Surtout. Oh, surtout. Bamukuna, surtout aussi. Félix Tshisekedi pe aussi. Na banzi oyo ki kombo na yo, na ba mandia na groupe ba mandia. Pona miso ba bando mona kabila. C'est pour solo bagaba. Mais yango na lobby, il faut na mboka oyo. Sokolo bitebwa. Je là au mon camarade na yo. Camarade na yo oyo il fallait yo o taketa la yo. C'est pour solo bagako na kotaki prière na bako. Na mone loko ni. Sokolo bitebwa obangi simiso. Nana kutuna yo pe, na mutuna pambula. Oya kubangi sanende kwa. Uliende roja ke na yebiseko
papa mite ya ngali sawa ngai nayo etekala combien amikalo tosoma ngira sana kuyete nguye ana nguya nina Biblia yebisoko ko bigisa mpona nguye na ngai se osuro mona ki mugolwane yebiseke minoke oh basota ba yeto kamwe na pasteur akemi olia kufela bampati ngana ya kufela yo ngana ya kufela yo lakini ni ngai papa na yo mama na ata mama na yo akoni makufela yo sako kibele la fenêtre alors boyoki sataniste oyo ayakala na kisasa me balingala te boyoki ndenge azoloba alors na moto ayebi liloba te akobenge pasteur moto oyo ayebi liloba te soko landi makambo naye azoloba wana il se contredit ayebi meme eloko te mais soki oyebi liloba te okobenga mokona mosali na nzambe okamara na yo te bato bozobenga basali na nzambe oyo oyebi makambo nini aloba alobi biso moto oloba makambo politique toza basali na nzambe te parce que mosali na nzambe alobalika bapolitike te na église babetile maboko na église ko babetile maboko ntango Tshilombo aleki il s'est contredit abandi koloba politique alo moto aboye okobengi nani et congolais oyoka lobi akepe l'église ya moto aboye kosambela pa ya moto est-ce que oyoyo bible ezobenga bango groupe nyonso olekisa yo des serviteurs inutiles des fontaines sans eau eza na kati ya bible eza neti bawalesa soki na deuxième primaire un ancien féticheur bible meme alingala ayebi kotanga yango te yo ozobenga mosali na nzambe azosala makambo na kisataniste akimisi demo azalaki awa yo lobi obiki 6 mois une année biloko nyonso ezongi bato bobenga basali na nzambe ekamusanga mpe sekisanga moi je sais obozobenga mosali na nzambe te alors okomona mosusu aventurier mosusu camarade na yo bango nyonso wana groupe ya basataniste voilà est-ce que azali awa voilà yeyo bon omoni osu camarade na yo ignorant akobenga irani mosali na nzambe. Ce monsieur est parti consulter un marabout soi-disant azwa kisi po asalela nzambe selon ses déclarations azwi kisi asali nzambe po azwa mbongo na moyen ya divination. Il a dit ça lui-même. Vidéo ezali. Mais malgré oya lobby Congolais azolanda ye pona asali imposition de main. Congolais azolanda ye po yoka ye na makambo na nzambe. Omoni elongi nenge koma? Elongi oya ye, omoni nenge koma? Passe. Alors, Batubele va se grabiso alors que mboka na biso ina serviteur de diba pasteur solo mais tant bazo mona mutaboye yo mwana nzambe bazo benge prophète. Cela veut dire que oza zoba moko ya kusakana te. Na mutaboye otile commentaire solo. Oyebi bande ko no remarquer ba génération eza na seo yo bazoba on dirait baza mo ebele. Akobenga n'importe qui mosali na nzambe, akobenga n'importe qui pasteur, akobenga n'importe qui docteur.
Na banzi bolanda ki na kota ko lobila docteur moko. Alobaki une femme mariée déviergée déjà. Après après la mort de son mari, on ne peut pas, n'est-ce pas, appeler cette femme-là veuve, mais on va l'appeler prostituée. Aucune référence biblique. Je le dis et je le répète, aucune référence biblique. Mais il s'est autoproclamé docteur de la loi spirituelle. Est-ce qu'il y a eu docteur Azanani? Au balandanga, pour prévenir ye, semaine on a répondre les choses. Oyo balandanga, semaine abimi docteur Azal Kolo pasteur. Mais aïe bi le côté. Azo senga ba débat, roi des débats. On reconnaît un pasteur à travers ses enseignements. Na débatté. Ah, ngaye. Alors, Olomide, yo osala kinini? Hein? Osala kinini? Tout à l'heure. Ouais. Tu vas bien? Ça va et toi, mon cœur? Tu fais quoi? Moi, voilà. Là. Je pense à toi. Tu penses à moi, mais envoie-moi des photos, s'il te plaît. Non, bébé, pas ça. Je veux une photo un peu plus sexy, quoi. Alors, Bandeko, omoni elongi ya muto abengi mosala nzambe ndenge azali. Ndenge elongi koma. Ok. Alors, sikoyo bino, mutaboye bino so benge pasteur. Ah, très bien pasteur. Surtout ceux qui font gazu à mon zambe, dans le côté côté yate. Ah, très bien pasteur, très bien pasteur. Est-ce que wana za pasteur? Mais wana za sataniste, ba kinezela mo na ba mukendi, ba ifonge, ba pasteur Jonas, nani, ba wanze kwa ba olomide. Est-ce que wana za pasteur? Pasteur Zanga, est-ce que wana za pasteur? Alors, yo siko olomide, omoni il faut gagner pas na yo. Madame te. Ole olo badaye no petit keno tukende ko tanga. Ye alobi na yo, alingi akomaneti yo. Alingi akomaneti yo. Alors, ole on l'accenzela malamo, on l'accenzela mko mabe et pas il baki ko 48 personnes. Na 48 personnes wana apesi 35. Ndambo atikali ale kende ko luka bango na internet. Petit akoma okoti la me basi na butu na bandako na bango na ba sexualité ba mari de nuit. Alors luko na bi côté yate. Tala biloko alobaka kaba kuma batu parce que ayebiti akote ya nini. Tango amoninga na bimi na baliko loba ake a supprimer ba vérité nyonso ya lobaka a supprimer ngo po mona yango te. Beta témoignage ya ifo ngo mona ngote. Ba témoignage ya ifo ngo mona ngote. Tozaka na moko pa ya zo reconnaître que a signé ki pacte na ennemi na Satan. Mais luka o mona te. Alors na collection nga te yaka. Hein? Na collection nga te yaka Olanda ngo na bokebi nyonso. Na ipte sukiza yango zelana. Voilà. Tout l'andermo. Oh là là. Voilà. Ça, charlatan. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ça? Vous avez des cernes? Nous avons la solution. Et elle est brevetée. Sataniste aseyaka. Soza kote ya to ezali na ite. Charlatan.
misala na bango nzambe alobaki tokoyeba bango na bilembo na bango paster mokma atiaka cokwa tela zika bum paster mokma amelaka diamba mine pola bum paster mokma atiaka zazo atiaka yombo bum chachacha charlatan chachacha charlatan yeyo chachacha charlatan chachacha charlatan yeyo Tamba lobaki tuye babango na misala na bango Tamba lobaki tuye babango na bilembo na bango Pasteur mokma ataka chokwa tela zika boom Pasteur mokma amela kadiamba mine pola boom Pasteur mokma ataka zazwa chaka yombo boom Chachacha charlatan Chachacha charlatan yeyo Chachacha charlatan Chachacha charlatan Alors Olomide omoni ba fruit na yo Olomide omoni fruit na yo Olomide wana tozo benga ngo côté ya to ezani na mukuse même si côté change na monde à ténèbres pas na bino kuna mais pas na biso wana za côté ya te alors sikoyo mutu aza zoba akoko benga musala na nzambe mutu aza zoba akoko benga musala na nzambe parce que ba zoba ba kuma ebele akoko benga musala na nzambe. Et mon père, par exemple, ça alors, c'est tout à fait normal, yo le baké, basa nanzambe bazate, parce que batunet ba oyo, na butu, boza na ekuna, na monde à ténèbres. Tango oya bina za musala nanzambe. Mama kala ngata oya ba musala nanzambe, na butu, boza bino nyoso kuna na barenyo ya kindoki. Voilà. Tala nzela ba fruit ya muto yo, oyo anyaki akoma neti yo. Aloba ba vérité akamata ba vidéo nyoso a supprima. Luka ba témoignage il faut que on monte a supprimer on ponani. Ba 48 personnes. Ava ba 48 heures faut aller bosonani. Ava ba sengo bato faut aller nani. Faut aller ndoki. So zando kité ba ko sengo bato te. Alors Olomide kokota makamna biso nza kokota makamna biso te po etaliote. Yo traitaka na ba ifonge ba mbiye ba derile si traitaka na bango kokota makamna biso nzambe te. Ba oyo kuna lobaka na bango parce baza na kana biso pété bango. De toute façon mon luba ya musala nzambe la raté. Na loba bango l'air nyos. Ba scandale wana nyos ya baluba, ba scandale nyos les baluba. Alors biso to yebike baza basala nzambe te. Donc on mélange ça makamute, on mélange ça makamute. Yo avant ku fo comme ça na nzambe, de gré ou de force, à moi ko Fabrice Kema, mais avant ku fo comme ça na nzambe. Chers amis, natiki bino nzambe pa mola bino. À la prochaine occasion. Na banzi dans la vidéo moko ya guerre moko makasi eza entre